Pepe Kale azaki na bolingo empire makasi. Mais baninga na ye bazaki na bolingo na été. Pour travailler déjà na clip na cocktail bazali ba koti na empire bakuba. Mutaboya te. Oboya bende ni bo président azaki parmi ba président orchestre a joué décision. Et puis avant ça la bongo président Dilo alaki président Papitex n'azaki na voyage. Na ebisho kake zaki nini. Le temps toujours ça la marambwana Pepe Kala Koufi. Comprendre? Pepe Kala tanga Koufi bango ke ba sepela kité de banana bayaki wana. Bango ba bio non banda lelo banana bazana empire faut ba ça la test et puis ba ça la ba demande d'emploi. L'initiative il y a des demandes d'emploi on ne pas particulièrement. N'empire bakuba. Bango nyon son to. Na oyi bandeni po mutazaki koloba na eron ezaki président Dilo. Président Dilo mais président Dilo asa monanga ayo sanga ke ba tchakanga na erreur. Président Dilo ye mokolo. Banda lelo to changer ba poste wa oyo ka kombo na été c'est kaza sous la direction orchestre té. Vandaka comme musicien avoloba obano senga nzela na ba konzi to chalelo. Banda lelo chef d'orchestre Juno Mba fataki de chef bazong c'est sous-chef. Banda lelo Juno Mba chef d'orchestre to beti mabo. Adjoint na e mepe chéri vieux ataki titulaire na nga to bano beta nanga. To beti mabo. Na chef de wana chef d'orchestre chef de répétition bungi 737 azaki ne kutute vieux bungi bache kala cop kapo. Wa yuki kombote ozaka musicien simple problème yate zala calme mais avoloba obano senga nzela pa ba chef koloba ka sutemba mo lobi ngana zo ni osala ba ke sa reno pona ngado ba ikarte ngana tout ngasi ko na tomboli musapi président de la chenga wana parole te oh na vandiga ni na oyo ka ba mutu to azoloba sentiment de renew du elengi na tomboli deuxième fois président de la chenga sukabo ngabi menga za mta logique na osenga parole ba pesa nga parole te batu musu ba osenga parole te bazo loba mais bazo yoka bango toye na eti ba musicien ba streli ba vanda bango tout ngabi bon en tout cas de boya ki na bulu ngape na ndimi comme mouvement banda lelo président taberer na vie berero yoka berero ba kasavu ba sala ngatsu na yo zongela banda lelo président Juno Mba funga mon vice-président et comme orchestre boye kakabo na yebaki ne musique na so Congo kendaka et yaki réalité ya za liboso nga za na sima na tche liboso ti zala président nga vice-président na yebike à l'époque tout ça ne m'a pas ça toi pina ba pire esprit moko na simezate la juna inanga. En tout cas, départ, il y a pour toi, bien, toi, bien, il y a pas de tout là, nini. Tout là, il est côté. Or, il y a bané de préparer nini à quoi écarter, attendre à mon succès. Nini à kolongola en orchestre. Tito sur la bongo à solana ba musicien ba streli mikobi ba presse bela. Benga ba onanda kuna yo que c'est ça bien mais pour dire la pena bien le fombo fa longwana nga mona tika la chef nga mona bino fana ba ina lo bango pona bato na rabo ba leader ba wela mbongo bo wela nité biso wela na biso mbongo te to wela ka ke nga na sala orchestre nanga na meme on pa Pepe Kale meme on empire première déception na supporter Pepe Kale Koufi fallait to connaître empire ba bengani nga et puis ba bengani banango banango ba ye na commission orchestre ngo olina kenenga mona ke benga moto na juna ye me alinga longolanga d'ailleurs longola yenga kudu po irataki o ba benga ba coup d'état manqué de vérité yango makamba ko bouger esili kaka na portable na yo oza na Google Play Store oza na Apple Store. Allez, on va nini au télécharger la carte portable na yo, au télécharger application mobile. Il y a Tap Sound. Donc TAP SEND. Allez, niata to leka. Au côté ba coordonnées bancaires na yo, au tindi mongo na yo na Congo sans frais. Bande ko tala ba chance.
oh frais d'envoi exacté sans frais d'envoi bato baza na Congo bakozwango bongo na Orange Money to bakoki kozwango na Airtel Money bazwi yango mbala moko na Congo 100 000 tala nzambe nga sala. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat Hotel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi, pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique, Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous savons que vous avez belé, vous avez étendu téléphone, machine, vous avez la Congo Mobile Télévision. Pour la 1e fois dans Congo Mobile Télévision, nous allons recevoir aujourd'hui le prof Lof, Godé Le Fumbo. Aujourd'hui, je répète encore, Toyoka Godé Le Fumbo par-ci par-là. Godé Le Fumbo abeti awa na orchestre oyo abeti na album oyo azala pas musicien oyo. Même si à notre grande surprise nakati ya album na yo na ba 10 titres na yo ainsi que deux bonus, mais toyoki ba atala ya babato obeti la raté na ba studio wana bazate. Bon, ça c'est bon, tu connais tes raisons, mais il y a beaucoup qui se disent, surtout les bassistes, qui se disent, je me rappelle, je fais une émission, il y a une personne qui un invité qui me dit, Abi, il fait le Fumbazo Bouma, musique à génération, il y a 5e génération. Pourquoi il a dit ça? Alors, Mingi, vers le Fumbo, Azo Beta dans l'album Mingi, or, bassiste et l'orchestre qu'on a basali. Partage-tu cette avis que Zobouma, musique à 5e génération? Parce que Zopé, ça va, si on s'était pas bêta dans l'album, comment bêta dans le concert? Mais nazo beta bongo, pourquoi il fallait écouter une ya tuna? Pourquoi pour bango baye bazo yekola bien te, c'est tout. Ba yekola bien au moni biso toujours qui grâce wana ya kokutana na ba vie deka ya kokutana, mais combien bayaka ba moke bazo ko apprendre te. Ce qui au moni présent na bengi muto ya kobeta na place na c'est que oza na senaye jamais oza au point ba benga muto ya kobeta là-bas, jamais. Basa l'effort ba travailler et bon ça coûte des musiques, les musiques peba yo ya kobeta o présent no yo ka na rep wana
et boma musique ba bengi moto zo aloko ba rumba nite ba qu'est-ce que j'avais dit à faire zo album il y a hérité bien mikolomi Anjimi Démon yo ka ba rumba na beti yango pona ni nazo nazo garder na rumba nanu do muto akoloba ke ezo boma musique na ebité et ça erreur grave et à part ça yé mo ka beta kuna tana obeta disque wana ke yé kolango a matini sous. Avec quoi nous peut savoir on va partition par exemple. Bon so ko senga partition na oboya point. Pona nini waze kwa bazaka na studio waze kwa bengi le fombo za ya kana to na studio lelo ya ko encadrer ba isenanga. Na kepe na betite ba isena zo beta bon betela oboy. Place wana yango te ça la oboy. Na sisi na nga waze kwa footinga na kenda et ça la ma na studio waze kwa. Donc il y a un problème il y a non Bartis c'est msou ba benga alobi yaka obetela nzembo siko ngai na minute wana na yebiseke non benga na baise na ona laksa a moins wana boy ko servir de sa part abengi yo les grands baise yaka na na studio na nzembo ko ezo senga yo po banzembo ngesenga nga esenga nga pona nini esenga nga pona nini po ngai na maîtriser banzembo wana ya ba vie banzembo ngona obeta mingi banzembo bele ba générique na ba ona beta te générique na ba ona beti te po eza nango 7 mais artiste asali nzembo siko eza na rumba izo senga rumba ngo beta lo kwa jazz yo jeune au lieu au travailler ou bien y a vers le fombo pour tout ça na noir na minito vie barumba ngo beta ndé nini pa to laksa yo lobi nango linga na ko beta yo mto ko beta ngote mais yo siko leader no sali rumba yo ozo betele rumba te a ko beto ngonde non eza bango ba prendre des biso to landaki biso bana ko landa ngana na vie na ngamo lokas na pese mbote na longo pe na bumbu ti yolo pa vie lokas na vani liboso ndako na ye banda na kauka kuna lo bayo kauka banda ba tongo ti via ya minga ba 15h mais naza wana na yeko apprendre vie lokas na pese mbote biso to cohabiter na ba vie beli toujours landa ba yaya na bandako lelo musicien abimi ayeko landa ko ya ayeko lilo fombo pona ya akoki te fo kende ko tuna e ba bilo msu ezali fo tuna ngo ba relaxo awe zaraboy awe beta aboy woni dans ngoli kama branchement te bayaka ezana musala ba ozala bien ba oyeko la bien ngana kende ndeti na ba concert ya to bomone concert ya Wera son il y a 3 jours d'inter Wera la ni ça 3 jours à beta en inter Wera ça qui appelle nanga abi zalawana po ingeta la plupart ba rumba na no songa na beta mais et ça la main na beta ga nzembo liboso Wera o mata na podium so Wera mati on a ebige au premier nzembo Wera nga beta ngana mati na beti ezapika na cadre ko soutenir ye na silisi na bengi bazise ya Wera yebda ko continuer mais banzembo ngana beta na disque mais o betika o liboso na betika ya liboso na kiti nanga vous comprenez donc eza raison te o bazolo bana ba apprendre soko apprendre ba ko betaka batu libanda te o mona ke o bano beta ngata na yaki na empire makambone pepe kalipeta zo kende na ba poto wana zo beta bano beta na ba mission empire so te pour producteur ba boyaka ba producteur na yebi ke ba te bele ba osilika eronde na olo ba vérité ba producteur ba boyaki ba bien tout cas foyaka wa to zula nguma lokito to zula yo diblo dibala to zula yo daliki moko ba betela na lokasa yambo et comment ils vont ba popolipo mais tant qu'on a un empire na façonner musique zongi elengi na ba vie ba foutre te mais forme ka musique inde échanger et puis si to zongi ba disque to beti ba divisé par des ba to ba bini mukile bini to beti ba mami to beti ba Jordan to beti ba Ivetibi ba rumba pi to beti ba mama passa to apprendre
Quoi apprendre eza bien, quoi apprendre eza le quoi lelo na le kana ba victoire na ba ville, mona ba komina mir, bazo quoi apprendre bato programmation musicale. Ah! Pour na nini mutango aza mutambongo, aza na ba machine, asomba ba matériel didactique, atanga ka bonga zo laksa bana. Mboko. Mutu wana ko programmer ma bemo na monate. Un programmeur faut anano. Oyebi mosalango. Ndenge ngana sa programmation à batterie na machine na ordinateur. Pour na zaki un batteur. Alors bateau tout ba sala ka batterie programmation à batterie le ba Laurent Kadogo. Ba Bruno Senté. Ba sala ngo danser pour ba vanda inanga. Lilo o ça la programmation à batterie aza guitariste abeta batterie te c'est ka vanda ina juju. Pour PC ba principe ezate ko l'accès au PC ba principe nano kana li solo boye. Principe ya batterie yango principe ya boye. Bilo kona tu ezate yo za na mbongo na yo batini lo ba ordinateur belo sali cyber na yo o komi pe na mir ba nazo ko apprendre bato. Bato ba ya bo apprendre programmation musicale. C'est n'importe quoi ça manamboko. Yango to lo bagi makambo eza ebele yo bakestion no tel meza riche yango epesanga barépondre okosola na badignitaire ya mboka donc mboka na biso tozana makambo ebele akosala surtout na domaine na biso eza na bato ebele mipesa bakombo bato ebele basali bacyber baoyokisa bato programmation musicale baoyokisa bato même prise de son non eza mosala prise de son faut en a don et puis don après don soki don osana don oko laksa bato oko babenga ko initier ko former ko sala chaîne wana ils ont donné à tout le monde té donc c'est un peu ça mboka na biso to na problème sérieux bato to yekola to zo attendre yekola oyebi ke kuna mutu bo azaka yembaka danser ngana chanter keno ko mona ils ont ba j'aime sou ba chanter ba sala ils ont na lolemo est-ce que ba chanter boyebi bien pour matanikolo achaka lole mango wapi asala ngo nini abenda pe mandeni fo sola na it yo kolika nzemle na cassette ba bando yembo komi na miso ba do kangami miso zo ditan wana ko kutana ko to vana ba VDK to vana ba vie Flavie Makabi ermo potuni question to vana ba Seben Show to vana ba Jerry ba vie Jerry ya bana ngana vana vie Simaro na vanda kana na ko kende pa na de 20h na longo kuna 0h be 1h na vanto so to beta guitare te meto solo la nazo ko apprendre yango lelo moni naza soki naza ngamo kote parmi bato yo na ko mixer nzembo ebimi na couleur ya ok jazz to amingita bokota na net bate bele basala ive Simaro nzembo mais bo yoka o ngana salaki botala couleur ya ogeja desapi pourquoi toi brancher on va toi yoka inse bon té est-ce que la nouvelle génération de sa musique sikoyo est inspirée déjà Godé le Fombo na makamina zo sala il y a des jeunes au temps de musique d'abord ah na s'appelle la nenge ba travail ah ouais na s'appelle la nenge ba sali boy est-ce que il va aller. Bon, nouvelle génération lelo mingité na oyoka bango. Mingité par ba message na bango de Jésus mabe, ba mingi bêtise et puis musique na bango ba travers na bango te, ba junze mo bande ki tie ke suka, ba zo ko éliminer même kutu ba option to zaki nango ya un soliste ça la solfège, soliste ça la break mo boza lisu et sili. Ado banze mo na bango vraiment na yoka na ngango soute. Na koka pete et puis nga na vivre mingi na bana nga na vivre mingi na bana donc na koka jamba nzemu na bino na nga mwana nga toyoka ngona mwana na koka na nga te vraiment désolé banzemu na wana yoka ngo penate na ko apprendre siko nini kuna. Est-ce que Godé le Fombo a ebi MPR ya mobutu te mouvement populaire non musique populaire de la révolution na mona ki ngo na net mais koyeba bango pena boye nanu te non so yoka bango ba yimbi ba kumbala bomba ko bengo seme ki bazana dola dernièrement mais message wana c'est pela ina fort
au moins écoute que natala bango pour natala bango na net mais belé nazaka na bani ko tala na zappé au moins tant on lobi MPR na yebi kombang pour natala ki message na bango wana mbala boni ba obengo semeki et un message mo riche mbala boni ba obengo semeki donc aux gens à l'aise babenga ko semeki na baba loindula babengi semeki na baba la zongo babengi semeki na tuisana babengi semeki na mozo continuer kaka faut être soit conscience te babenga déjà trop facile meki mbalo au moins na suka il y a qui vrai message nazaki na sepela et puis na yoka ki Solomon na kati kuna ezaki e utaka na collège des nobles collège des nobles mtabeta ngo papa Lobanzo tana tuni ba yipsinga ayi mtabeta yisu solo ana poza ka un bon guitariste wana na sepela makasi na biya o sava tampera eza ilo mo Lobanzo abeta o ngam na sala bango na collège noble sambara wana ngam na zaki ingénieur de son donc ngam na sala ngo eza ba biloko ebele na sala na mboko na se retrouver ka tana yo na MPR ngana za content na yebi genze ma soke ni ngi po ba zung selo ko wana ngana zalaki à la base ya makambo wana wi sala bon donc j'ai fait partie à makambo wana. Parce que si je posé la question, ce n'est pas pour rien. On a posé la question oh pourquoi. Nathalie teaser na yo, il y a éruption. Nathalie, c'est vrai, l'idée ce n'est pas à 100%, mais Nathalie au moins 10% il y a image, il y a teaser na il y a éruption. Na moni na retrouvé moi impère na kati. Ah, vous en avez raison. Wana vous en avez raison. To s'inspirer qui pena na impère na ila télé on a raison na ila télé on a to s'inspirer pour et là au moment où ça la clip ba réalisateur ba s'imposer ngana s'imposer raté bon batala rapé coup moyen artiste azanango babi tolingi accoutrement izala boy on est à décision ya réalisateur na s'opposer qui na ngoté mais tant on peut na yo mona oui oyo ba s'inspirer eza en tout cas nouvelle génération ils ont inspiré pe gonde le fond bango ba inspirer nga pour message na bango ezaki bien ebele na landaka bango te pour na message na bango même nga mo na studio na nga soki ba décaler ba ye nga sala te na boyaka pour la plupart na bango bazaka na message à mabe au moins bina mutazo yimba bien baiser le quoi bien moto yimba bon. Si vous avez un ingénieur de soins de santé, vous ne le jamais. Oui, bango baza lelo ba droguer ba na mbongo ba droguer bazo ba futa ba studio mais moi je dis non. Non, on a opé ça accord on a ba droguer te ba na ba comment ba droguer. Non. Moto amela kanaye na ebi na limite ke ba benga ba droguer. Ba droguer za moto azo cha a comme si on a niveau drogue quoi. Au moins ba misuba mela pe diamba to yebi bango banda kala mela diamba mais aza drogué donc diamba pa na ye kuma drogue te diamba pa na ye na ebité sans songa na zolo bela tam supe na yebi pe na signification te mais na yebeli drogue za donc aza dépendant quoi. Oui justement donc muto comme dépendant na eloko wana d'où et comme si zoba devant bato or nga na yebi bate belé aza no l'air ba vie na ngebele nous allons te coopérer kitoko et puis jamais anwala na miso bato jamais de la vie jamais ngana yebi kaza nous allons pour na mona tanga somba ngo mais en même temps amelango atusala tungana a respecter ngana yebi ba nous allons la bongo ba nous allons lelo donc bu fandi bena na baba la discipline na ye na ebité ba nous allons faut boter ma ba ye obebi sama na bino oya lelo pena iza ndenge ba nous allons na baba la ba nous allons devant batu na matanga aba vrai noir botelema pour wana sko pana bango noir et dominer bango noir et dominer bango et puis soko ba abandi bona suka na bandi ba bêtise or bato tout na mona basala ngo ya ko batama jamais na mona basala ba bêtise jamais alors onga na yebi na yeba grand mission belé ba vieux belé to na bango noir mais aza mutu moi se comportera bien donc oya lelo nde oya lelo et ça scandale. Donc c'est un peu ça quoi. Musique on a y a ba décalé ou bazo imbana bêtise na jour attend ko yokangote.
so bolina yo ka musique na bino boye mané ba impère ba yemba ki wana ba tchaki message à bien et message on est tikinga na yo ka puis na ta la clip na bango. Message on est tindi yo ka pota la clip na bango. Le par rapport à expérience il y a Godé le Fumbo depuis 81 la musique. Pepe Kale to ki to zungi mamu ke Pepe Kale ça de telle force. Na période wana na absence na qui était le leader il y a Delta Force. Faut rectifier non. Pepe Kala sala Delta Force te. Delta Force nda sala nga. Nga mutu na bana otambula na Pepe Kale, ndi to tambula na ye na zoyoka batu pesa ba critique. Nga lwana ki pembe na ye na zoyoka. Ah bino pena boy komi boy mabe, ah boy bobongisa, Pepe Kala zaki bien yoka kaka. Comment il a un moment moko Pepe Kala pesi confiance makasi nanga. Pona nini yaki pambate Pepe Kala so lobi na ngai lof producteur moi be ngai na Tanzanie ana besoin na ça là e sinzembo mo boy rapide boule ngalo ka to za na Pepe Kala tro na yeba banzemu na ye so ga yebisinga ona tongo na pourquoi na ile maquette ya ba programmation nzemu na ye et puis lobi na ngoto ke studio to sali atindi yango mbongwe do Pepe Kala mona ke e comme gagnant kozana lo fumbu par rapport na bano zana ba msuli boso le gaba ko papa pamba atindi oboye mema ngasa kwana bekeno bengela mutu boye yange koma ipena gagnant musala alors ako esuko la chengate et puis confiance on appelle ça ngai siko Pepe Kala tanga sentir shit ya empire ba ko banakin et puis ba tout fois ça na ba disque ba comme boya li so empire comprendre ba bi fai kende kuna asala disque na poto Pepe Kala ayebi singa lobi tozo kende na yo Pepe Kala ça comprendre que ngana komi pièce maîtresse ya makamba vina e et loko to na ngo besoin na musique na osala ngo facilement mbala moko alors abito okay na yo na sala disque nanga ngai na lobi soto ki poto na vie Kala ko sa disque ben ingénieur de son yo zaka mindele nga kuna na koma assistant or awa ngam na konzaka tant na konzaka toujours un résultat autre que de toujours kuna ngaki pena shoté na bandi ba cop ngamona loki producteur na kutena ndiai na coopérer na ndiai ndimi ko produire Pepe Kala awa na kin na yepe ko benga Pepe Kala na kutena ndiai kende bosola Pepe Kala ba solo ndiai ba yokani Pepe Kala bima bi disque na ko sana poto na osala ngombalo ya alors na pesi ko mbu disque on a défi on est na yo soge simbi yo soge baby yo ngape na bivie loko ya komi défi pesa ngango 100% ngamona diriger disque de A à Z Pepe Kala bi ozana autorisation vous comprenez et puis la preuve boyebi cocktail boyo ka disque cocktail muta ko sabino te muta ya kana ba TV ta ko sabino ba to ba lukela nga ba problème ko ya ko sa makamba na cocktail so mda yemba kuna ngam na linga so ka beta kuna ngam na linga so pe biloka beta e bima na disque bato yoka ngam na linga personne d'autre mais bon ils en ont mokili bato balinga ko changer ma solo muso ayi aliki na TV po ayi ni samutu bato ba yina yo Dieu merci nzamba za malamu atokosi suka vérité ya raka yango no moni par là ton cocktail est sili Pepe Kala vivant a monique makambo mono alobaka na o alingaka eza pena ya solo ngape na vandi Pepe Kala to vandi na ekara ye mo alobi clip mbalo fona sala ngona ba danseuse mususpo critique pe na ba danseuse ngaka na phrase wana na bimi na ke sala Delta Force comment na luki garçon moko José Likalako na yebaki na monaka ye na studio ponga za ingénieur de son akutaka ye na studio moko ya Kitambo bana mwa Kitambo ngana za ingénieur na bango na monaka ye azobina kitoko ai pataka nga na luki na bi est-ce que yoko lukela nga ba danseuse wana sana tuna Pepe Kala José alobi na ko lukelo ba danseuse alukeli nga ba danseuse ba ye 3 Sarah ba Diama Bijou na Minata baye baba no bina to répéter Pepe Kala ebité
ngai moko na s'organiser lokola nazwaka animateur moko John Scott déjà zalaki po ya boka ide na cocktail John Scott wana pe nazwaka na orchestre wana ona bayi na bengi pour même José Lekarako John Scott ndakena benga po ya pananga après nazaki na chanteur mona bana olinga makasi na vinanga comme ne Streli Mikobi na pese mbote ay patakanga bataka na groupe na bamo boitalala tana ba fali boye na bandal boye na kendaka na studio na Meko na yoki bango ya epatanga déjà à l'époque Streli Mikobi na tchakeka na mutu allez na bifuna lwa garçon wana masanga mo gisamba na ibi pa azala gisamba ka juillet Streli ayi na solo na yi ngabi te na osala boule mo boye pona Pepe Kale mais calme kaka yo ne na juillet boye na sepeli donc yé comme chanteur José Lekarako comme chanteur Streli elinga lobi nango atindelinga ayelite atindelinga Prince Bella aye na tongo to sololi yepe na kotie na ipsi Prince Bella na Streli bobongama bolata bien na omema bino pa Pepe Kale Prince Bella balati ki toko na ba patanga mabe ba ya pena ba ange adorable net kato bana mona wenge à l'époque sukunga à l'époque na empire ngande mutu na zaka muta look ngande mna kamta coiffe muta balineta mike ba msusu na taba suki ebele coiffe kutu ba yebi angote sikoyo eloko wana bana osanga na empire bango ba ye bien coiffé look éclairage andengwana na ina bango pa Pepe Kale vandi boye Pepe Kale yebi bango te mais azaki na confiance nanga na ina bonjour président bonjour na ellipse mon bole kana ba leki ba telemi makam na solo ba Streli Mikobi aza vivant Prince Bella aza vivant na ellipse Pepe Kale IAT na compter kana na pesi note na compter 1 2 3 babando yemba na sali nyoso ekoki poto banda na yo ojue ngandeku na kei kolinga moto balinga kateo na kei konti baloko basimba kateo na linga Pepe Kale vanda yoki charme bana mike ba oyemba et puis bana ngo beauté bien coiffé tata boum na kitsi ba ba kena ba Pepe Kale vanda otana nini ngo ngabi TV omoni oza mutu moko foza na ba to boye na champ ba peso pina makambo yozanga o na yoka ilingo laksani ngabite yozana no ka poser vekala yeba nga na échouer te na saka ba ventir te apesa nga confiance avane ni calme ba na bengi ba Streli pesa nga force na bengi José Lekarako bango tu to komi ko répéter nga na ki toujours na Laurent Kadogo Bruno Senta zaki na empire mais le quoi zaki pire nga na branché ngai Bruno Sente Laurent Kadogo to komi ko répéter na Streli Mikobi na José Lekarako na Prince Bella na trois danseuses wana tana moni bando kanga na ki sa Pepe Kale na bive est-ce que ko ya otala rep anini wana Pepe Kale mta otunanga rep anini nga bive to répétera déjà na makamutu na yo kaka yo ndenge batu ba tchaka nini nga na salle ko mouvement via démarrer car chauffeur naza vivant pour Ostuga ba makambo na zoloba wana tina obedro li solo boy mutu moko te empire yebi personne oba ko sakabino na teva personne alors tokei Pepe Kale ya moni groupe avandi ba répéter coré do makambo ezanga na empiresko to vivre ngo amona na bokeze msusu ke batu bino ba tourner ba boki lobo ba sauter ba kiti Pepe Kale avandika uji bango ba vie na recruter ba malembe suku zo senga ninga bi ni na trans on peut savoir en trans bandaka nga bito bundaka na nena biso mais le quoi ba moni yo mo lelo a fallait bazo trans Pepe Kale appelle ça pour la première fois dans le monde na Congo ba peso trans aller retour donc vous comprenez OK lobi sufoya sentiment les gars qui atali boy ba chant mo na moni ya mwindo yo senga mo nini apesi ba na ba mbonga ba lady beauté ba mama mbele moni force Pepe Kale te mta créer yango ngam na créer Delta Force ti malheureusement Pepe Kale a zaki na bolingo empire makasi mais baninga na ye bazaki na bolingo na ete bazaki na ngote po
tant Pepe Kale a constaté que nga na sali groupe na ye ngai na moment na uta ko beta mama sasi na uti hôpital na bima na biki na moni assistance empire ezalaki penate pananga ezalaki kaka Pepe Kale na komi na confiance mingi ya Pepe Kale ke empire à l'époque nazalaki pena sous empire te na koma mingi na Pepe Kale ke empire pona ya koyeba pe réalité ke empire eza ya Pepe Kale te eza bango misato siko na yo comprendre que nga na zui choc na côté na zui choc on peut na uteki musala na zui accident ba betinga ba masasi na nzoto na risquer liwa na côté hôpital assistance orchestre ezate rien que Pepe Kale muta assistaki nga na koma ina bolingo moke empire sikoyo boule na nga pe bon Pepe Kale pa koza na groupe na ya part pour papa ou papa zaki na nouvelle écrita na koma ina ba boule wana mais Pepe Kale a refusé. Abi non, oh, faut garder, on faut mettre ma bango na l'Empire Bakuba. Et puis, tant que Pepe Kale comme na boule wana, siko photo associé pe quelque bateau empire baya. To bendi Juna Mumbafu. Ayo kuta na biso. Sanga na biso na présenté au Streli Mikobi, au Prince Bella, au José Likalako, au John Scott, au Sarabadiama, au Bijou. Oyo Aminata ayebaki déjà Laurent ayebaki Bruno Sainté bato Juna kuta ibangwana donc Juna na Delta Force akuta Prince Bella akuta Streli Mikobi akuta José Likalako oyo ba réalité bino presse football bango bo komango pe bato ba koma po il y a trop de mensonges na TV bato soka moni caméra bano ko saza à l'aise. Et on a expliqué que na zoom na question que Pepe Kale était à sala Delta. Pourtant on lobby que étant Pepe Kale kufi sobi leader nini. Yoka histoire. Pepe Kale a décidé wana ouais to sanga de na ba juna to salipe ba clip et sili ba clip et sili Pepe Kale obi fo na mema ba on empire bano nyonso to yepe to vani na empire mo Pepe Kale pesi discours abi banda lelo o bada ba mission empire Bakuba le côté effectif ba côté effectif pour ba travailler déjà na clip na cocktail bazali ba côté empire Bakuba mutaboya te oboya bende ni bo président azaki parmi ba président orchestre a joué décision et puis avant ça la bongo président Dilo alaki président Papitex na zaki na voyage na ebisho kake zaki nini le temps toujours ça la marambouana Pepe Kale kufi comprendre Pepe Kale tanga kufi bango ke ba sepela kiti de banana bayaki wana bango ba bio non banda lelo banana bazana empire te faut ba sala test et puis ba sala ba demande d'emploi ngana ki proche à Pepe Kale na yoka pasi nabi ba bafoué na no décision à vie pour Koufi azate Dédé ngana se sentir responsable ngana na zo bango bana bato wana beta na bango sereli ba na groupe na bango donc ce que Pepe Kale sala bango testé ba sala ba monde ba demande d'emploi ce que Pepe Kale andima bango jamais alors nga blessanga tant blessé nga to bandi dispute na Empire Bakuba nga lokola avocat na bango s'il vous plaît ngai lokola avocat na bango mutu musute batu mususu ba yaki na simana ngandeti ne baloba kaka yoke ndo bunda biso bata makabata ngai ndem na zaki face ya Empire Bakuba après eko sala ke balinga bango te so initiative il y a des demandes d'emploi on n'était pas dans particulièrement n'Empire Bakuba ba on y sont na we bandeni po mutazaki koloba na eron ezaki président Dilu mais président Dilu asa monanga ayo sanga ke bachakanga na erreur président Dilu ye moko la personne bachaka président Dilu na erreur ninga ndimanga makambo na ndeta exiger ba demande d'emploi et ça la protection na ngate ponga na bana obeta na Empire na ki protéger pa Pepe Kale surtout Pepe Kale kufi muta protéger ngazakite na komaki face à face na ba arme na bango nyonso
siko na kina besoin protection na so ga ya sala on a moment na ndena longwate botan na moneke ya lâché ai a lâché ni to vandi na réunion ya pire bakuba et là que tu réunion te répétition to répéter pas quoi nga bien répétition malili ya fallait to télé ma pour ça la bien wana to zana ba jeune wana Rabi fallait ça la maouza ba delta force ba za ba courager ba bina danser ba na corée to ko fanda ba repa ba kitité ba ancien o ba tigale na empire ba bando télé mina ba ngotu mutu na mutu boniko dalaga ma na musique ne to fandi me mabe to répéter dit siko na tali ba to ba audicité et belité ba ko ko lobananga empire yaki na moi ba ordre na ngomoko ndeti ngabo ina empire ba kuba na ko ko lobela jamais Védoris c'est bouya na pesi mbota na Suisse na kokaki jamais ko télémer la Védoris en vie nanga ba respect yaki na empire ya libongo doyo ya okuta mutu pesa y valeur na pesa y respect wana pepe kalem ta laksa ngango ayipsinga moni okeso soki bango te ndo okuti yango te bango bazaki wana biso pe na empire ya libongo siko jour yango na moni bato ba ya après nga olingo lo baka to va to répéter dire ça nini nini ngoko nga bia jeu eza mabe mbala moko na décider na télémisiko na tuni bango souté na télémina bas na bi di to téléma to la musarep ba to tupe ba télémi bango ba perdre tant to télémi to bandi corée ko bina ko yemba nganda mpile bukani plein maman ambiance bakiti bango to bakisa la réunion mbang taba sa la réunion wana Juna zaki il faisait partie à réunion wana tango auti réunion wana ayepa nanga abilof na kuti bango ba sa la fore no okay yepa zaki ni kana réunion ay singa wana kuti bango ba sa réunion okay zaki réunion bango to ba sali réunion pena ke lo fumba ucha désordre do bango sine to telme wana to bini bango désordre succès wana sali bango passe baye na monaka baye bo repesili to vandi bisoto président du Lodjuma Roba bon banda lelo tonto cha ordre na orchestre pour des ordres de co-titre ngana vandiga donc des ordres de co-titre na orchestre ngana vanda oyo kabanga banda lelo to changer ba poste wa oyo ka kombo na été c'est kaza sous la direction orchestre te vandaka comme musicien avoloba obano senga nzela na ba konzi to cha lelo banda lelo chef d'orchestre Juno Mba fataki de chef bazong c'est sous chef banda lelo Juno Mba chef d'orchestre tobeti mabo adjoint na mepe chéri vieux ataki titulaire na ngao to bano beta nanga tobeti mabo na chef de répétition bungi 737 azagini kutute vieux bungi bacheka la cop kapo banga po ye ba da blague te o ça ne ba ventir te ba obanga e ba che déjà chef de répétition adjoint na Jojo Ikomo fait du télémi to beti mabo tout ce qui est artistique instrument tout logistique et orchestre Doris Ebouya fait de sa télémi to beti le mabo wa yuki kombote ozaka musicien simple problème yate zala calme mais avoloba obano senga nzela pa ba chef koloba ka sutemba mo lobi ngana zo ni osala ba ke sare no pona ngado ba ikarte ngana tu ngana otala ba ngoka sikona bano bule juna ibsenga kute ba ba sala fo réunion do réunion yango ngana vandi ga ngana vandi mona tomboli musapi siko tant présence oloba ba misem soupe na o ba kota prenga ba otombola pe musapité on n'a pas eu parole. On a présent de CPL, il y a un vrai boule, en tout cas, boye pena, mouve au tambola, ngana au talagaga. Ngas qu'on a tombé le musapi. Président de la Tchenga, on a parole. Na vandi gagné, non, yukabang. Moutou toi zoloba, sentiment de réunion d'huile na tombé la deuxième fois. Président de la Tchenga soukabo. Ngabi menga dans ta logique, na osenga parole. Ba pesa nga parole te. Ba tumsu ba osenga parole te bazoloba. Mais bazo yokabang na tomboli ya misato président de la Tchebo maman na télémite na bi bon ngala banzi ndenge to vandi awa nande to sisi rep nande to zakana bino banda lelo bobo salanga partout kombo na ngezalaka partout na ba liste na bino tout boboma na longwe feti batikala na feti wana
pour normalement soué na bango yangwana mwende nga longwa mpire na longwa bongo tilelo ndeka na kitaki wana na kei bango batikeli na feti ba 10 minutes 15 minutes sango panzani côté wana yanga na mpire bato bakoteli bango na menace da bana beta bango mino pepe kala kufika la te bo bandi ba désordre sikolo fumba longwa nani de désordre banda mukona tilelo mwene le kana mpire siko ngata na kei na ki choqué mbamo na ki pas défaut pour défaut au grand frère na propre na ki pa na bien vie ngana ye na yo kota big star nde na abu na auto lungu empire bakuba dona ye na ye kota big star pour na wana ba na ba sengi bana na ba demande emploi te pour na kende mo avant na wana bazana ba mission ba répéter ngara bi don nde na ye boy na ye kota big star des fois yo kota big star te oyende ko banda ba concert pour banze mbongo yo mto beta ba famille ki kuta oyo ba filimba la banze mwana tu yo mto beta donc yeno ko banda ne ba concert d'ailleurs to kende samedi to kende matadi ngabi vie samedi ne na kende te pour nga vana beta concert faut ba sala 40 jours ya pepe kale lokwa 40 journées na ko quitter na ko beta te na ovanda penalty 40 jours yokoka bongo na bandi des fois ça va na tongo na mugabo ba jeune wana tout ya delta pardon o ngana zwaka ba ina pale ba Streli ba Prince Bella ba John Scott ba José Likarako ba danseuse wana ba Sara ba Diama ba bisino ba nga chief ba bi chief biso pena kuna to kokate tolika to continuer na yo ngo banda na biso comme ça orchestre moi ne delta comme orchestre wana ndako nanga donc normalement bango bazalo ko ba cofondateur ya delta banda bongo ngana vandi sina solo ina général de fao siko bango pe ba yete comme un mouvement na ndimi en esprit koti na bia menga mo siko tala berera ngamo siko na okokate natali bonga na mutasima mutaka liboso juna na ke koluka juna mbafunga na ke koluka nga bien en tout cas ndeza boye ngana ya so empire tende na longwana mais na sali ko mouvement na ba jeune wana tout et comme orchestre pena mais yoko zangate yoyaka to kumbela ba petinde to sala juna bondelanga non love pardon zo ba petit na tout yaka na ba discussion ngana yi Dieu me voit François na zo ba so na okosa na jire na ko mwanzambe lisolo nzamba zo monanga ye pe soka lobike ngana kosa jire na ko mwanzambe yimta bondelanga zo ba petit wana yaka na ba ngana c'est non désormais au monanga son empire na j'ai tout fait pour tozala mais balinga te donc ça ne sert à rien na obeta son empire na kenanga tozana ba petit to sala en orchestre le roi yo bona yo otikala tikano na empire tu na vandi et puis na zalanga mote na zana Bruno Sainté témoin azale le grand maestro na Luanda na Sylvain Mwamba Bevutuka pire massa na ngamosu yemda même so na jeep na ye to solo la boy to zana lupango ya ba pauvre Désima Kangila kaka pembe na Gambela donc azo bondela nga yaka na bangana yepsi non siko autant to nito matana ka tuna siko conscience sali pena fotoken tokena ay alandi biso toyena eti ba mission ba Streli ba vanda bango tout ngabi bon en tout cas ne boya ki na bulu ngape na ndimi comme mouvement banda lelo présent taberer na vie berero yo ka berero ba kasavu ba sala nga tuna yo zongela banda lelo présent juna mbafunga mon vice président et comme orchestre boye kakabo oui ba impact na monte apparemment na mintu wana te na yeba ke impact na ngome naza mutu malamu mona te na vivra bien na bato na vivra bien et puis son na bi valeur non na opesa yon na yeba ki ne musique na so Congo kendaka et ya ki réalité
ye azalaka liboso nga azalaka na nsima natie liboso ti zala président nga vice président nayebi ke à l'époque toza nde mapasa toza mpenza bapire esprit moko na nsima eza te tobandi papa mama na succès mama na bacontraire bando sopana papa bamemi biso mwanda tokomi na mwanda mama na succès sango ekoti kabinda Angola toke Angola kabinda mama na succès tozongi boye producteur abi en tout cas na betsa bino na stade ya Matadi bon na futa bino combien ngana isiko to vendre sur la produit Jonathan nga lof to sur la libanda to bimi libanda ngabi apesa biso boya za pire biso yitalaka nento lungwe na vampire wana to sali mouvement ezo simba mais to ngato kemba na kin yemta mema biso mwanda liboso donc to singa $500 par concert 500 juna boyi habité lof 500 muke faut apesa biso 1000 to disité pinanga na ye Dieu me voit pona ba makambo funa bano lobango ngana psite apesa biso 5 to disité to yokani so apesa biso 500 ya gagné ngana libanda apesa biso 1000 aboyi 500 ngana proposaki tozongi na kati producteur avandi abo solo lia to solo lia bon na pesa bino combien yemba moi je parole l'offre yebsa inde to solo lia nga pesa qu'on a comprendre que oui ça j'ai mon mabe ngana ka sage na comprendre que wana samutema na raisonner rapidement mon abi il y a un président il fallait le bas prix en haut c'est quoi bokelinga ngana le bas 1000 nga ben c'est président to sola to solo na président qui toko donc concert mon $500 comprenez les gars place juna inanga en tout cas départ ya mwana pour to lagi bien na yeba te to wela nini to wela eloko te or ya banele ya ko préparer ndeni ako écarter ngatanga moni succès ndeni ya ko longola nga na orchestre tito solo bongo a solo na ba musicien ba streli mikobi ba presse bela abenga ba onda kuna ye orchestre ça bien mais pour dire la pena bien le fombo fa longwana nga mona tika la chef nga mona bino mutasala orchestre ne abundeli en siku baliba longola ye moni histoire les gars na delta tout est là rien et au sala ke nga pe na yebi ke to yokana nga pe na yebi te ka yokana na ba musicien ke ba longola nga na yebi na ngate to répéta ka pe to kutanaka siku producteur atindi bise zo biso poto kene concert amour. Oh, 500. Oh, il y a 500. Il y a Kimi. Aboyi concert. Si vous avez un concert, aboyi po nga na se retrouver nga moko pour yesa ko na ba musicien. Peut-être on mona que ba musicien tout ba boyi mama lo fombo yem tanga ke ndesko concert. Plan sala gi angwana. Aboyi biseye na mo juna mona nité. Na bina bise zonga. Pozonga. Pongande mari na administration bise zongi lobby na bise ba mise ba yibi dira que il y a un ça ne va pas entre ba leader na biso ngana yibite ngawana makolo tinda kunaye nakuti mwasi naye bonjour mère bonjour lof boni na yepo toi na voyage lelo bise yeme nanité bon na voyage lelo nga yibite voyage en weza wapi oui bite tout ça qui peine moi ça peut pas la regretter maman Pauline a bien ce qu'on pire dans les cambo entre dilu nangana na oyeba maman pire dilu ti ngana oyeba ndeni siko maman delta lo fumba zo biso ke ba na voyage yo ozo ba yo yebite et check biso mal à l'aise to bimi moi ça peut pas la bilo fumba zo ba mission beau voyage so ya okenete atikala monde to kabona ntuna ya mwana na yeboye sur 18 musiciens 13 baye 5 balandier 13 wana bayaki na taliboye to beta bien Drumer azali ngamo nazali Laurent Kadugo na solo Bruno Sente na
na clavier, Serge Julia qui accompagnement, attaque chant complet, ba danser Sarah, donc bango tout complet. Place Juna longo yangwa. To kabona bongo. Ils ont réponse moi bien première fois na baina lo bango. Pona bato na rabo, ba leader ba wela mbongo, ba wela nité, biso wela na biso mbongo te to wela ka ke nga na sala orchestre nanga na meme on pa Pepe Kale meme on empire. Première déception. Na supporté Pepe Kala Koufi fallait to connaître empire ba bengani nga et puis ba bengani banango ba ye na commission orchestre ngo olina kenenga mona ke benga moto na nga juna ye me alinga longolanga d'ailleurs longola nga kutu po ira ataki o ba benga ba coup d'état manqué de vérité yango na bandi vérité na yebiso yango. D'accord. Godé le Fumbo. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement. Un nouveau gouvernement. Si Babengi ou Lelo, à chaque fois, va brancher des Bakenaka. So Lelo, c'est quoi habiter Godé le Fumbo. Yaka, Premier ministre, là, n'a pas ça. Ni nango au Senga, la Premier ministre, pour que ça la évolution en musique congolaise. Wana kutu na Osenga te mbala moko groupe na biso ya la rumba en danger n'est ok. Non kende personnel matin na memasko groupe mo matuzo bunde la rumba. Ok to sur la premier ministre tout ça derrière ba donner na biso tout ça derrière ba piste solution. Oyo ko aider gouvernement ko aider mboka. Et puis na suka ngo ya ko aider rumba na biso e ko bunga li sauter. Rumba yo biso ko zonga na top et puis tôt ou tard to coloniser monde. Et ça simple. Godé le Fumboza parents. Parents responsables. OK. Au mona te kutu na ngana bosana. Eloko pe za komba na obunda. So yambi mutu na plateau na yo. Omoni aza na bague te fotu na rai. Surtout au tala âge na ye. Donc eloko na ba mission ba décevoir biso trop. Ba linko bala te ba basi ba che ba ona banda kuna bango ba sango ba boteli ba bana kitoko mais mabala ba basi wana te. Nga banda kombana na mona gaonde ti jeme na komo zo coup de fil à ba mère na ba komo benga ah papa continue na kombana nga na za wana boteli bana tili lo bala ngate. Donc na dap na responsable marié oyo non mon ozo mona déjà donc ngana betaka moi c'était ba monsieur bobala botu oyo que ça se soni partout bali ko bala te ka ko zo bana bato china ndako akia kosi famille na moi décasé moi aye na bakar moi le tapage na lupango ba jumo na bato bakena ba bonne bobe mo semi ba misuku ba benga mbala moka semi mabala moi na bato pété ba benga ka semi mbala moko mais bala sko moi na ngoti yepsa ba imper ba bakselo ko wana ba baksa message wana donc ba misusu ba benga ka semi mbala mo mabala ne moi na bato te moi na bato ya na ndako botela ke bana kitoko. Mais tu le dois balayer. Il y a tout vendre. En tant que parent, et ça y a koyoka que gratuité de l'enseignement, détournement, il y a un bon monango, où il faut bénéficier d'un ban de belé, où il faut bénéficier d'un équipement. Non, le ministre Ouliba Konga a détourné le compte en tant que parent, en tant que Congolais. Bon, nga étant mon Congo. Sagesse na biso na koloba boye ngamona na bana bazotanga difficilement na émission za lundi babengani bango mercredi na luki balar na kena bakisi ba continuer donc nous souffrons tant que parents ngapona nga peine nango fona senga faire normalement faire pendaison et la prison te pour lobby ya bana et tout lobby abana et ça tout viol vasengi pendaison pour un détournement ngana ebité na expliquer ndeni ngana zolo babo en tant que parent otuna ngana ebandele est-ce que naza parent ngana parent naza na 3 bana bazotanga na université et 4 bazana na C bazotanga ba msuba na maternelle moko na maternelle misato bazana na primaire non mi balé na primaire moko na secondaire donc auto ba humanité naibi pasi na omona naibi donc bazotanga bano tuna tangi ba otanga difficilement mona ka lendi babengani
mercredi nzamba sungi na zu musala mo boye na lie kutumbonga ngote nake futa na kaboli keno futa 40 kuna futa 60 école na débat zongi nan ka bongo tout tant que ça bana difficilement siko gratuité oyo zake ngana longo na galère wana yo détourner mbongo wana ta yo moko mais c'est la prison te wana pendaison ba chango pena public ngape na zuita nga na ye na zuma pointeur mon amour na pena de ba rependre pour na à l'aise et là on me soutient ouais donc c'est une pendaison pour yangone au sala pe ke ba misusu bazo saka na vie ya baninga bazo leçon pour prison na biso pe mo za na bien aux en prison tout le monde a mona ba prisonnier ba yeli ntaba ba to so na coin ya loya ba koteli yango ntaba pena na bangulu prisonnier kangi pe selfie atinde libiso prison pena nga na mona ngo surtout na mutu mbongo eza na welo te bo privé ka dam so akutana na lo fombote akutana na boite mais bo privé le côté prison na biso et puis ba bare pembeni wana so yo kané ba nouveauté ne éruption bo yo kango pour ba bare to da pembeni wana son ekota moi je préfère ba kaya miné na bongo ba sango pendaison moto abomi penda à venir à bana wana e bongi na pendaison ba pendre et puis ba les restes ba ozomaeli bako chef de l'état abanga na été eza po bon samboko yo ezo senga ba mesure a bongo mboka o ba mesure a bongo o moni tango muzaya ki batu ba so ba ngondo libumu yo ba no mona batu su ba tandi batu de na kiti be batu ba finani non to se conforma ki mbamo po mutu a comprendre bien que son salaire na ngondo libumu alors ba mesure mo a bongo tout l'andaka te ko démocratie pour makambu to zana ngoza ko beba na niveau mo mabizo senga pena ba mesure mo makasi ba mesure makasi pour ba tout ba diminuer ma b avant déjà pour tout éviter est-ce que to kolinga to konika belelo ba kanya détournement ya gratuité bon lobby ba kanga banani to ba no mona ka ba success pour ba continuer ka présent en gravité prison na do biso nde ba tout so no côté prison et a passer ndeti ba lo fombo boy bana nga ba classe au katana ba ozanga bilo ko lia po ba lia kananga mais ba msute ba msu ba riche atokangi prison bana ne ba zo koni ko rouler carrosse bana ne ba zo koni ko voyager mutani ngona prison ça elo te même bana ne ba yo capacité papa dans la prison rien prison za mabena ngo za biso ba o ngaso na côté prison na biso bana nga vie baby po ba lia ka jour na kombo nanga na makasi nanga na motoki nanga batanga ka jour au jour na makasi nanga na mutuki nanga mais les autres na Congo non prison banque sabangote prison banque sabangote faut pendaison so pendaison côté au mona ke biso bato banga prison to za toujours na ligne la biso bato banga prison te babano banga so pendaison au mona calme kota mboke ko bonga na biso to koma bien talaka détournement comme on a français et soigner en on ok, ça on va mouyibi. Mais bah tiens on détournement. Pour faire plus beau. Et ça li lengimo bena mato ya watu. Ba voka ba neni ba ko lambango neni ba ko sala boy daki détournement bon. Non. Ba tala ba degré ngo ya détournement. Oyo ya venir ya mboka. Po kotangisa bana mabe eza ozo boma venir ya mboka. Makambo na lobaki ya ba fausse note que Congolais l'autre ba sous orgamte chanter azo ba BBC pour nani et ça tin enseignement na classe normalement cours en musique ezalaka bana na classe déjà na ba mboka nyoso moni a monde ba yeba ka note alors tant muda baby saka bana ba yeba pour déjà na primaire ba si ba zo élémentaire wana baza na mo ba notion mike mais biso ezate pour enseigner da robeba bato suka tozoki ba cours musique na classe ça biso na ibite bana lelo so bazwa ngwa na limite ata bato zongo su na mutu mo ba no pesa ngo ayebi be koyemba te donc même bango suka na libulu donc nous sona ça fait partie c'est comme mutu azo bon enseignement a du mbongo na on pena le pour makambo simbate non faut pendaison. Na lobité que bakanga ba innocent ba pendre ba innocent oyo a détourner bien
donc wana ezanga sute ezala sikoyo ba juge ba yeba ke yene mta détourner ya de lo fumo mta lobi ba pendre ba innocent non o ya détourner je dis bien o a détourner ba juge ba vendre ba juge peut pas dans la bien yango nyo sona tomati likolo baba no futa batu kitoko po makambo sala ma bien pour les ba condamner moto azane condamnable te ba condamner wana pe mabe no wana na contre ngope donc baba no futa batu bien pour baba no futa batu bien na limite que ça faut baba no kanga ba chauffeur na nzela taxo te premier logo faut ba sala ba kitsa ba salaire na bango ngana bandi premier logo za yangwana makambona okanga ba chauffeur afuta ki taxo te pona l'état le fomba futa ki taxo te pona boye non on est après ba kitsa na ba salaire na bango pour ya on déjà de na kesi zo bimaka déjà ba kitsango la de tombe na kesi et puis ba no landela makambo so mike imaginez le fombo na Paris na rouler na deux voitures na rouler na Calibra na rouler na BMW série 5 mais na futa la assurance facilement ndeko mais on a kin j'ai du mal le temps on fout en on na mibumi vous comprenez l'état na biso faye ba ko équilibrer ba makambo na pote ba fout à moto 1800 € par mois 1500 € et puis ba lobi na ya fout assurance ake ko fout en tam susu 10 € pour tambo sa voiture na et ça équilibré. Mais nga on a kin ba futa nga $100. Ba bis qu'on a futa assurance $220. Vous trouvez ça normal? Est-ce que na ko futa on? Et là c'est que na ko futa te. Donc ba taxe beleza awa ba zora prix ya monde. Mais ba salaire na biso ba zora salaire à monde te. Ba bilo on a tout gouvernement fatal. Et ça normal à ta mukete. Donc salaire ba futa ka congolais na taxe ba futa ka biso eza équilibre ezate yango ezo sala ke batu ebele to tambo na irrégularité na mboka pour lelo na limite so botali na ezweli ya congolais na salaire à congolais bo chepina ke bo banda lelo ndeti ba vignette wana vignette ba ezo futa kama to ba $50 vignette oui donc $55 lelo na kin so ba chango na $5 na biso chauffeur nezo somba vignette tout somba vignette par rapport aux Zwelinaye chauffeur versera $20 par mois avec ça $20 ye mon père zolia na kati mukolo car pas zolia na kati banzela mabulu ma bele car abungsaka na bambongo na miyo zo senga asomba taxe oyo ezele ki cher. Mais ce qui est gouvernement a côté pena ba bino makam lo fumba zo ba to tenir compte nango ba kitsa ba taxe ba rezo mbongo ebele na caisse et puis mutu to ko futango mais biso ce n'est pas le cas donc na bandi soki ba bengi génération na biso to kutana ba konzi ba rezo ebele ba rezo makam ebele po biso na la rumba congolaise est en danger tozana ba masolo to sola eza mingi bata ba réflexion tout cela trop entre biso et puis tout ça na ba piste solution belé to relaxa ba konzi pour mboka o démarrer rapidement alors et loka to senga na bango ba cha confiance na biso pour ba yana biso to zongela to lo ba échouer trop baza pena motema ona te ya ko aider motema ko aider ba bota mana ngo ba prena ngo te ko aider mutu ba bota mana ngo so olibola ksa mutu ko aider isimba te tona bate bele bana bozio ngana na bango to solo na bango oya pena osengi aide mais le roi na motema wana te a expliquer ma bele nga bato na aider na musique bele lelo baza ba star baza ba riche mais ba ko aider ngate pour bana motema ko aider te ko aider ba bota mana ngo ko aider oya Congo ya caméra wana za ko aider te pona Congo ndeti ngana ko zo obwina na cameraman to mona star mo siko to filmer a hoedenga pa moni ba filmango o ngali nga osela on te batebele ba pesa nga bulu wana o zoka ni ba bosaka net wana zo ba mema ba pa bato yo edaka wana mema ba ba filmer ba hoede mais pona linga ngo te za bassesse mo mabe et puis na mona honnêteté na nga e obeba
na ozala honnêteté na nga moko koaider eza donné à tout le monde te koaider kokaba eza donné à tout le monde te eza inné babotamaka nango baya na biso balakisi biso bapreuve tout bayebi koaider te bakoka mpe koaider te bakoka jamais koaider talaka ke moto aza na bavoiture ya bandako ya minene mais soki oyoka bali bakabula ata mabele bakare moka mabele mpona bamédecin bango kaka bakano ebotola susu biso tokozwa te tokosutuka kaka basi bazwi baterrain moko boye bapesi bamédecin komeka kuta ata velo chef de l'état meka kaka ata mikolo bavespa loba baoyoka so nde na beleli awa bango kaka bakoya kobotola bavespa wana donc baza na mitema moko oyoka makasi ya mabanga balingi jamais jeunesse biso toza pe na batalent to vivre balinga tomona elo fombo na coin moko kuna telemi kare ebimisa milingi chauffer wana ya bano seka bon c'est bien ya leki wana voiture climatisée aho seka ba kotala yo yo telemi na ba mécanicien bango vi balingi biso to vivaka ya mwana alors et comme ça biso soka les mêmes bato wana lobi tout le monde a babengi ba président les mêmes bateaux tout le monde a babengi ba premier ministre ça fait mal et ils ont comme ça biso mabe ok merci beaucoup mesdames demoiselles et messieurs nous sommes à la fin de cette émission donc nous allons nous séparer dans quelques minutes mais avant tout nous allons demander le dernier mot à Godé Lofombo dernier mot pour cette émission. Dernier mot ngana pesa ngana nzambe bato balinga nga bato ba croire nga en tant que artiste moko valable na mboka bochanga na ba prière na combattre tout le temps mende na auto lobaka boy lobi na obitumbe bandi bato basiliki na bandaku ba mususu azaka na salaire na makasi wana salaire mo omoni penaka ba futi yo moi pe sili salaire on bouger kututé mozaka à l'aise vous à l'aise anda biso ba futa biso lobi ngona tongo salaire sili mais yo ba futa ki yo salaire au lien na yo kabi pe mes salaire bouger kate vous à l'aise ola lipo la muki batane ngona to ero bana kanda so asisuta l'émission alors bande ko bochanga na ba prière po nzambe kaka lelo biso tuto yebi ke po muto abela be muta kufa be muta les nzambe so nzambe lingite ba boma ote ba osalope mabete muta toucher aux azate yango na sko nzambe pe ayoka ba libondeli ya bato ba libondeli ya bandeko surtout so za bon po na bible ba bi libondeli ya méchant et puis ça nzambe kanda alors so za méchant ongo sambe na ngana nkopo nzambe wa kanda e ozongela yo po na lobi déjà so za mutu malamu changa na ba prière to bundela mboka na biso bakoko bazoyoka nzambe azali mboka na biso rumba na ngoko bunga boité na bandi bomoni ba réponse nanga ebele na opesa na émission soki na pesi ndambu ya réponse amuke na zo développer na makambo susu po komi komba nanga na komi na système wana na répondre journaliste mais na koti na makambo za ou na sentir za na neka journaliste alobi ke na zoloba pena avec âme nanga quoi donc bino batu botala émission bochanga na ba prière ebele na zo sepela déjà pour ba prière na bino et bandé déjà rosala batu bolinga nga pour les lots on a une maison production c'est grâce à ba prière na bino yangwana maison production qui touché à travers émission ya Adoyoué yangwana en passant na pesi Adoyoué merci nzamba pambola yo nzamba bénir yo pena lelo ngaso naza prise en charge na maison mo munene ya DG Marcel Nzundu c'est grâce ya émission c'est à travers émission na yo yango grâce à nzambe kiti lelo nga naza produit et puis lelo naza na sabam vraiment un grand merci na Adoyoué nzamba pambola yo ebele. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous savons que vous êtes nombreux à être fidèles à Congo Mokili Télévision. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Imak Makengo. Un grand merci à Valère Massamba. Sans oublier Sims Essele. Et surtout, sans oublier Anel Kabafosset. Caprice Kilo, quoi de management. Mes salutations à toi. Et surtout à la colonne vertébrale de Congo Mokili Télévision.
Adoyoue. Merci à tous et on se voit à la prochaine. Shukrani. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Funu n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que le pont reliant le camp Bien-Aimé à Essence Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Moungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.